tant bato baloba tant nga na obelela awa Péchanga za professionnel bobo yaki na oluka vidéo na oya za ba blog na bino wana bokanisaka wana te ni monter ok va monter nous sommes dans un studio quelque part je suis en Angola bien en Luanda tout va ici Péchanga en Angola qu'est-ce que tu dis là? C'est chez nous on travaille des petites caméras comme ça c'est ça? Non c'est pas ça c'est vraiment des matos ici il y a des matos il y a des prédateurs commando et un faut pas oublier hein. C'est pas votre truc là, faut prendre la broche, faut prendre le fil de ferro. Non, il faut chercher la lumière. Non, il faut arrêter. Là-bas, non, c'est pas ça. C'est le professionnalisme. Si vous avez déjà vu un caméraman, on n'est pas à la guerre, mais bah supporter Natala penasi là. Awa biso eza caméra oh perche tombola micro te. Ah, matériel, matos, toi, na katangola, na yé moko ici péchant. Ya. Toi là, ta bouche là, va te tirer oh. Je vous avais dit, hein, il faut pas beaucoup parler. Quand vous parlez là, il faut avoir des preuves. Voilà ce que moi je parle. Je vais vous ramener des vidéos. T'as là, si la zos sanjo la tournage n'angola, matos à mon anante. Tant bazolo ba ki Péchanga mutapesa bango ko apesa bango elenge osa ba film bochaki tembeti la première comédienne a matisa ba comédienne à limousine artiste ni na sala conférence de presse na sortie officielle ya film na showbiz azab est-ce que ebi ke kianda ba enregistrer ba son na studio ba futela ngombo na studio pour ba kotsa ba son webi zo niveau professionnalisme 1, 0, action. Kiana, c'est toi? Je t'avais promis que j'allais te répondre. C'est toi qui as tué mon frère? Dis-moi la vérité. Bah supporter Natala penasi là. Awa biso eza caméra oh perche tombola micro te. Ah matériel matos toi na katangola na yé moko ici péchant. Ya. Toi là, ta bouche là, va te tirer oh. Bima tale beledo neti mikolo bosa musala punda yaya. Nous vous informons bosa musala punda donc bozo ko tchaka Gomez na miniature, Ursule na miniature. Bo na titre boye bake bozo baksa brick moko na musala ya Gomez. Voilà. Mais bozo kanga ba porte pas ya ba comédien mosusu. Parce que aujourd'hui na Hollywood bo fan na pena bo et Gomezo azalande mutu donc communauté na bango pena ba telemi bazolo belaka batumi bale c'est pas facile bomoni siko mutema mabe place ezo kendo komema bino contre mur tout ça à cause il y a Ursule Péchanga. C'est la présence il y a Ursule Péchanga qui dérange. La présence il y a Ursule Péchanga qui dérange. Pourquoi ça va déranger? Pourquoi ça va déranger? Si on va expliquer que Péchanga bela liboma, est-ce que vous avez na ba preuve wana? Donc deux fois, azoye bate que abakisi implice moko boye na vie à Péchanga sur le plan professionnel m'a détruire théâtre à Congo. Oui, je ne pense pas bah quoi accepter que ce soit des gens à Congolais. Jamais. En fait déjà pour la maman oyo. Les n'a pas de mère. Quand ça la procédure ya okene komona toko kene na direction générale ya États-Unis kokene kufunda Gomez to pena Péchanga to tenir ba propos moko mensongère contre bango que Ursule Abela Adiboma. Moi je trouve que madame Obimi bête. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés à Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Bandeko balandi à émission le code de bonne conduite. Ngai frère Nabino Tadinga la pa lokola momesano. Devoir bengi ngai oezalaka 3 Nabino. Yosa la bino musala nandenge bolingaka mingi. Cette émission il y a lelo en tout cas, vous allez sentir que même à ta façon nanga yolo ba ezandenge
na mesana kolobate parce que c'est une émission qui va choquer beaucoup de personnes, qui va choquer ba mal compris, qui va choquer bandeko oyo moi compréhension na bango ezalaka mokuse. Donc c'est une émission oyo tozo salango spécialement pour na Maman Nabiso Ursile Péchanga, pour Nabandeko Nabiso, il y a des comédiens par rapport à ses apports et pourquoi aujourd'hui les efforts il y a Bandeko Oyo et Zokozala étouffé. Pourquoi aujourd'hui la jalousie dans le monde du théâtre et Zolinga Kozwa place ko le kamakambu o batu bazo ko sa tendre na yango. Donc on mekape ko bete la bino li solo il y a au-delà. Il y a mauvaise foi, campagne, il y a ma bête toujours, bazo continue comme ça là, Nangambo, il y a Nigeria pour chercher, il y a qu'au détruire participation, il y a maman Ursile Péchanga, na petite terre naie Gomez, bah ça est fort quand même, il y a qu'au faire traverser culture, il y a beaucoup d'anabiso, Tinangambo, il y a Nigeria, tout ce qui est bazo comme ça là, c'est le Congo qui gagne. C'est l'Afrique, des alliés centre, il y a des intérêts. Mais chose grave, il y a certaines personnes qui cherchent, il y a qu'au détruire il y a qu'au moyen reconnaître ba effort wanate. Voilà pourquoi le lot ko moyen to solo na bino makambo eza pena ya grave hein eza na makambo grave eza awa o etali maman Ursile Péchanga. En tout cas pour comprendre belé et puis to kotie la bino pe maman oyo na kombo ya maman oyo aza parmi ba commando, il y a les Abakou. Azali parmi le commando, il y a les Abakou au bazoko tambola pour. T'as dit au petit titre. Yeah, parce que Azapena parmi les commandos. Et moi, ce qui me fait mal, à la fin, vous allez voir que c'est une maman, une mère qui est censée de prendre soin de ses enfants, soin de son mari, soin de sa maison. Oyo azana salaire te, mais Oyo azali animé par la mauvaise foi. Ope azali na kati ya kibondoki, ya kibonganga, ya kimagie, ya mabe moko pour chercher à détruire kakabande konaye basi. C'est grave. Voilà pourquoi vous les hommes qui cherchez encore des femmes comme nous, il faut faire très attention. Que la présence physique de la femme ne vous fraye pas, ne vous influence pas. Prenez le temps de bien comprendre la tête de cette femme et Salemine Dengenin. Est-ce qu'elle a vraiment une tête bien faite? La beauté, ouais, nako comme ça moi aussi nanga aza elongi mabe, mais nako misie elongi kitoko. Qui n'a pas insulté Cindy Leker n'a passé nae. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes oyo ba finga Cindy Leker elongi mabe. En tout cas, sauter Cindy boy sans make-up. Bon, télématé. C'est parce que elle a pris le temps à côté d'un grand homme. Aujourd'hui, Cindy, c'est une grande dame. Et elle est toute belle. Même taille à Cindy, au comparant on a bela bateau, ba finga ka bateau à la télévision. Vous devez faire très attention parce que Cindy avait une tête où aujourd'hui tête nae est foutillée. Moi je m'appelle Taddy Ngalapa. Cette émission sur les codes de bonne conduite. Mesdames et messieurs, le maire fan, je vous salue. Président Bébé, Maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Fatou Conti, Makia Lakumba, Tata Poe Fapekato, Jenny Beta Industriel, Sol Mbemba. En tout cas, je pense à ma maman, Maman Bijou Ketani, la femme des papas, Jean-Pascal et Camille Le Respect, la mère de plusieurs mamans, 90%. Voilà le maman, le femme, à son âge, elle a des enfants, elle a des cocos, mais à Zotanga, à quelle classe, à une 90 quelques %. C'est-à-dire, elle n'a plus le temps, elle n'a pas le temps, la distraction. Tout son temps, Ezananda Kunae, Vinae, ses enfants, et puis à venir, Yabananae. Maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, en tout cas, mère à Jenny. Maman, ma surprise, non, elle a vraiment, c'est-à-dire, Nazo batté vraiment, non, batté, maman, non, batté vraiment, comme ça, vraiment, sangue pas, maman Zozo. Mère à triplé, la femme de papa, Noé, Mavaka Lanzinga, maman Zozo. Merci beaucoup, maman, merci beaucoup. Maman Yaba, Miracle, Josué, Isaac, Batadi, Ngalapa, Nzambe Azala Nabino, Bertin Konde, Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Famille Libota, je vous salue. Voilà, Benamata Mungongo, je vous salue, famille Libota. Abonnez-vous massivement encore une fois sur Belleville Télévision pour la film Malamu au Bozo Kozwa. Mia Madre, ils ont continué toujours. Ils ont toujours un impact sur la vie de tout un chacun. Ils ont des leçons, ils ont des lignes, ils ont des nzela au Photolanda. Vous s'abonner, vous partager film. Maman, Dinana, Nzambe Azalana yo, carte sur table, tose lango awa. Tose la carte sur table awa dans le cours de bonne conduite avec Maman Saratola. Je suis allé derrière la caméra. Azo réalisé émission Nabiso. Et puis derrière cette caméra, il y a une dame, elle s'appelle Mama Songi Songi, Azawana. Je pense que Azo Tchapé Songi Songi, na ndenge ka ya ki Songi Songi. Nzambe apese bana mapasa.
Sarah Tolazaka juste na gauche nangawa une façon ya kosolo naye maman Emily Mayinga Seti moi si Nzambe mosala na biso bandi awa Sarah mbote tadi webi na yo comprendre le même pour finga et senga maele oui en tout cas so oza penza maele te tadi oza inutile na vie hein inutile na société pour même kofinga o batu bamona kofinga po finga pena mutu foza maele oui foza maele o mona mutu ofinga mutu fia zanga pasha pasha c'est quoi maman songi pasha nini fia petit cop de pasha mushina te déjà mibale de pasha mobalo yo sa la kedio zosko ba ofinga o mutu fia zanga pasha et là voilà donc là voilà ce que ils ont la montée salga il kelinga que est-ce que mon tout pas ko reva za na pasha donc mon to zo finga mon tu fi azanga pasha donc au mona que vine mo que ça détruit batu bazana ba rêver ba mibala responsable bazo reva bala na yata moi ministre na ye akutana tana moi mobali mo katanga akutana montazo rêver pasha un homme qui peut transformer encore une fois ma vie dadi même na katia buzoba ezo senga fo intelligence eza mais Sarah Zoba même à ta classe parce que moi je suis un grand tricheur hein, na classe même à ta pour na tricher ceux qui osa maïle était au tricher te bako tsholo pena oyo kaye atombo ouvert mais rien mutu sur ba forme ye mo akola tata pété makolo nyose be bala bambasu mo finga mutu taille non le Congo ça va mutu ala ta kilote ça va mutu ala ta robe ala ta liputa akota nyonso afinga mutu oyo yemoko donc conscience de yemoko ebike nzoto nanga oyo na miso abatu na ko longola bilamba te imperfection ça te oso sali moustache a choko a mozo finga ngana onuna no kite donc ozomona même na kata buzoba na bango même na kata mensonge ezo senga bango maele. C'est grave. Voilà pourquoi maman Sarah, j'invite même maman le colonel Mimi ici, qui est maintenant dans TikTok. Il serait mieux aussi de pencher un peu. TikTok, il serait mieux aussi vous entrer sur YouTube, ça serait quelque chose de bien. Madame, je suis prêt à travailler avec vous. Moi, je suis prêt à travailler avec vous. Parce que, comment Moutou, à cause de luxe, pena, aye, a fandi boui pena, bâti les caméras, abandi petit 30 minutes les autorités en tout cas des femmes inutiles des hommes inutiles des filles légères oyo place na bango ezali cuisine kutu parce que à la cuisine aussi ça demande il faut que la femme azala na motu des filles légères lelo bakoma ba influenceuse lelo bakoma pe bato bakoma ko influencer masse lelo pe bakoma bato mo boye ayepe afani boye des milliers de personnes bazo ko landa bango et derrière ça ils sont en train ya ko apprendre le mensonge le bêtise comment faire du mal aux autres bon même si la influenceur te po kabela tchana na mutu ba kabela kai Sarah toza awa to komi ku nazo lobati olobi mamba ba influenceur komi kuna ba influenceur baza bato bazo influencer bato na quelque chose et alors ba biso ba Sarah na ko changer 50 perruques nde na vandia po na teka ngo ko sa na tengo pangusa te te na lobi to pangusa zongisa tika ko flatter tiko barrer ozawa tango lobi ba influenceur il faut pas veiller pendant la ba influenceur parce que ba influenceur baza ba belle vie ba influenceur parce que hors théâtre as entrepreneuse ba msusu ba bata ba pesanga sombelanga kabelanga talon nyonso ala tara fois senga elamba fois senga perruque fois senga te zongisa pardon zongisa obimi longo ba papa na kala bazara la ba cowboy na liso longo liboli ba ndata nsangu kaka mbongo Cécile bango espoir en vie Cécile atika moi j'ai travaillé avec Mobutu
lorsque nous avons étudié, lorsque ce pays n'était pas comme ça. Mon fils. Papa Sassila, Libumbuka ya Pamba. Mon fils, je te dis, c'est petit, moi, vous jouez. Moi, j'ai voyagé avec mon bout. Petit, vous jouez. Petit, vous jouez. Petit, vous jouez. Vous jouez. Papa. RSC Leki, vous avez mal mené votre vie. Voilà. Sarah Tola, Tomekana nous, Kobetana nous du solo Oyo. En tout cas, le moté Mamabe Pro Max que nga nazo ko déplorer awa et so ko continuer. Babande konabiso. T'as dit, n'a ça commande à Soso. Na moni photo que il y a Soso kuna. Pas belle vie. Ouais, photo que il y a Soso. Na benga bango kuna balamba. Ouais, balamba Soso photo que il y a Soso kuna. Photo ko tsala. Photo ko tsala. C'est une Congolaise, non? Bana potobino ba yebozo ya pena ba vacances awa so lingo ya pondwa bien. Lingo ya pena pondwa bien. So soit bien, surtout nga célibataire. Donc elle mona dans la zone qui kuna pour zo nganda ko ezala te. On me met tellement à l'aise, les kayabu moko ezala kuna. Tika. Les kayabu moko ezala wana tala munene boy. Et ezana moko kaka 10 000 francs. Ya pamba. Ya pamba. Donc tel que nga na kena nga loin te les kayabu wana ya 10 000 francs. Légumes foufou. Pondu na ngai wana surtout pondu wana soki baye kolongola basani nan masilisi te en tout cas ezaka bitumba pondu asu debout la fufu ya bien oh la maya malili tika ah olia ka debout mais makamu so za ya koloba te waza makamu na ngai waza na bisio maya malili so na fandi na lie na suka pe donc on a facture combien OK na oluka mbongo na ki osa pédicure na salon a pechanga oh 20 000 ce sont des personnes ya to kotela suba tu musumbongo te bango kaka to soutenir bandeko na biso nga pende na zabo so nazui moi bana nazui maman bana mbango et pas ya Ursule Pechanga allez on va aller kokota mbongo kuna. C'est une Congolaise, nous devons participer, contribuer. Maman bana so yena yo so mona ni mikolo nzambe apesi biso pédicure kuna. Pédicure nani? Tadi. Mama pédicure nani? Tadi. Pédicure na manini. Ah. Tadi. Laso yo koti ko bima. Te maman, c'est que na bimisa. Je retire tout ce que j'ai dit. Je retire. Maman. Nabimi. Ngai te Sara. Sara, nga moko pena na mebimisi. Pardon, na bolingo nzambe te nabimi. Nabimi tozonga na sujet. Tozonga na classe. Et puis nyonso oyo eza Sara. Sara olukaka biloko mombe poko tanga na makamo bwe po oyebike wana ba clip. Bon, limbisa maman. Limbisa to continuer émission. To bazo zela makamo. Na lobi makambo yo bandi. Est-ce que kokoko si sango? Te nga mo pe na bandi, nga mo pe na lobi na se retirer. En tout cas noko nanga aussi disate na makasi te. Siko ba propos yo bibisi wana na teta mondeli. Da sala ngo analyse. Te ko sala ngo analyse te maman. Je retire. Je retire. Moi si aya na été. Siko on a pété. Mais to ko soutenir kaka salon ya Pechanga. Même ata bandeko na biso abasi so ba yeto na pona nino bakite ke po osa bandeko na abasi bandeko abasi te pona mais yango na remplacer na bandeko abasi ngala ligo remplacer tadi yo komindeli lolo bakio soki pe mama ye na komema e kuna e bandi ndenge nini. Et Sarah, c'est moi qui posais des questions sur cette mission. Et ça question to lobaki ngapende ngana mi kumisi na binde na zabo na lukambo na ngana ke po ya salo VIP ya na cité ti moni ngali nga cautionner Gombe yango pe na ngona Gombe ka awa en face à IEC na Infinity wana na galerie wana ya munene wana Infinity au mona salon ya Sil Pechanga za wana siko ngana mi kumisi ke na lukambo na ngana ke basanga makolo yo bio ngape mama soka monani na ke maman ni kasi nalobi soki nazui moi bana soki nazui maman siko tadi libandi no nyoso Sarah pardon tozala awa to sala émission bande ko balandi ya émission je vais maman awe loko ezate ko mona boye tenga ndeko na depuis le matin j'ai pas mangé famille bote futite famille bota mikolo nga balobana na mokala na yo oza partout oza kana ngate ngana futaka belve afutaka Pechanga zo futa Gomez dina na ba 5 ata moko afutite ata moko apese logo zate bango nyonso baza babola na odo na fandi na yawo bamikala nyonso o ngana za mikala na bango baza ne logo te babola
eloko eza te bafuti te mpiaka tadi wana banani kasi bato babenga nga nazalaka mokala et puis nga nayebi te ke ça veut dire oyebi ke Sarah Dieu m'a tant parlé non papa azwa temps na maman mpona biso tu sais que Sarah nga babilo misusu eza lokola mikala nayebi te ke ça veut dire pacha oyo lobi je sais pas que ça veut dire nayebi yango te j'apprends ça seulement ndenge tozokola ka ndenge tozozala boye nga ebele ya bacomédien ebele bamusicien ebele nayebi bango te même Yves Hermo doit sekanga bi mais yaya mais yinoko yoza na YouTube oyebi yete ndeni nayebi yete na tikalo landa yete nazwa grâce wana te c'est-à-dire nga nazwa temps ya 18h Sarah 18h yo yebi biso na mbinza na 18h bakangi portail doso ye après 18h okota te siko nga eza na makamususu e banda ko leka à l'époque nayebi yango te nga na sakana boyete ke non ndenge ezalaka piloli nga je na sakana mingi o nayebi papa na mama wana nde na sakana na je wana tout wana merge na ngai oui na sakana non mais parce que tozo bimate son neni ba voisin place auto no foot la des fois donc ouais je na salango trop et puis eza na nini toka na banzete ya ba pomme rouge dans le pan wana adana F kaka na bano mata trop tala nga na zoka na makolo apona ko kata ba betapa ba pomme tellement j'étais turbulent impossible j'étais turbulent na mon boulot moko boye impossible mon boulot mais na classe très intelligent tadi place oyo koti singa cha papa na mama Sarah OK musika pona ni non mais Sarah tikanga te kuna nde yo te Sarah wana biso toza bana mikeso ke o batami bana et tout et puis so bozo sakana soki papa na mama bake batama mais faut ça analyse bon pour la papa na mama oyo ouais par ja papa na mama oyo eza ba parents oyo bazwa ta ya ko se séparer na bana na bango te na âge mokie tala eza na kombo te eza kombo na ngweza nini j'ai papa na mama tango amoni papa na mama makamba osala pona mwana omona ngo eza ba G ye pa bibi na ngwa ye ko pratiquer pa ba camarade na ye komi G to sa ja papa na mama eza éducation mobimba ezala na leçon munene na kati batu ba mona ka ja papa na mama mais nga kutu na kana besoin na luka na yeba le fondateur ya G wana ezala ka nini elle a été ou bien il a été inspiré na nini na oya monaka juste ça à part wana nga je mususu na beta mingi eza quoi je o ezo intéressé jeu de 6 je o ezo intéressé nga ka je ya papa na mama jeu de 6 play au moins place to côté na ja papa na mama ouais na je pena to bando sakana mingi yango na je c'est que o nga na kanisa pona eza na côté tadi ya papa na mama jeu de 6 play biloko nga nazalaki ya krona ngo soba yango wana o matana nzeta fiki non côté nindi o je papa na mama mama eza ba je papa na mama oyo lelo ya bino bano bazo sala lelo te azana no mona mokie na motu na ye azana makanisi ya mabe non c'est pas ça nous à l'époque c'était pour jouer s'amuser passer le temps wana yo babengi o papa contrairement lelo tu vas trouver moi na moko aza par exemple na ba 12 ans mais sur le plan mayele ya buzo baza développé ko le quand même ata biso ba yaya na bango parce que moi j'ai connu une fille de 19 ans Tadio meminga mpo non mais je te dis papa na mama je te dis moi je connais ba suba copine na wana na toza na ba master belé na ko za ba master te bazaka ba copine ma copine c'est quelle copine que si j'ai papa na maman non ce n'était pas comme aujourd'hui je te dis ba yaya nyonso à l'époque ba baby ce n'était pas comme aujourd'hui lelo bana nyonso aussi ba baby avec la technologie hein lelo pe et ça les manango na bano bayebi na bango makambo te so ke na ba famille oyo mama yango na banda ko inceste ezo sala so ke na ba famille oyo bana ba mbongo so ke na ba famille oyo za na ba mbongo o mona ke ba miki paka na bango te ke non ba trouver au bon non ambiance na bango ezala total loba ke mutu mo bazali mal intentionné a uti libanda ye aye pas luka moyen à injecter et le mot donc détruire ambiance au donc ezala nanda sinon la personne au doit dire que Sarah c'est ma sœur
ndeko nanga songi kuna ndeko nangai ope afandi awa ndeko nanga. En tout cas, il y aura pas des idées noires à la tête, ça dépend. Il y a culture, il y a éducation, entourage, fait place Moutouda Kololi. C'était un peu ça pour clore na sujet wana. Parlons maintenant Sarah Tola sur ces sujets ici. Oh et zo ça là vraiment moi passe sur commando oyo. Il y a les Abakouk, parmi les Abakouk ceux qui travaillent pour détruire les cinémas. Commando na féminin. Nga na bengeka moko ya ba commando. Donc na kombo na ye en tout cas papa boko na kolinga est-ce que toko tcha pe photo na ye to épargner photo na ye. C'est une maman aujourd'hui elle est en train de travailler. C'est une maman insensée. Oui. Et une maman qui est en train de travailler justement pour chercher il y a qu'au détruire image il y a cinéma il y a mboka na biso même sur le plan international. Yo en tant qu'une mère en tant que influenceuse au koki kozala na analyse nini surtout pour na o etali ba cinéaste ya mboka nanga au lieu ba télé manata oyo mais beaucoup plus bazali na ghetto bazo ko réagir en silence. En fait déjà pour la maman oyo les na ucholanda pas de mère ko ça la procédure ya kokene komona to kokene na direction générale ya États-Unis kokene kufunda Gomez to pena peshanga to contenir ba propos moko mensongère contre bango que Ursula Abela Adiboma. Moi je trouve que madame Obimi bête pana bango. C'est une compagnie. Hein? C'est Baba in ou bien un. C'est une compagnie. C'est une compagnie. Une compagnie, la compagnie. Ok, c'est au féminin. Donc, esa compagnie. Dès que esa compagnie wana ba engager batuna na facilité te pour ba engager il faut répondre na ba critères. Ba critères oui. Tadi ngata on a kendo sala travel license nangai, oui bien go. Travel license. Yes. Ouais, ils a permis de conduire. Donc ngata on a kendo sala ça aux États-Unis na ka moi. Ba otu nanga o so na bela aliboma, so na bizana pour ma mutu. Nyonso faut ba tester si tu es apte. Même si ba ngono, ba tuninga est-ce que ça na pour ma misu. Na bino, on va checker, ça a un test à mise sur place. Tu n'as pas un problème des yeux. Et la tête, non, je suis correct. Vous avez un problème moroté à santé et tout. Donc, c'est-à-dire, pour bazouana nous péchanga na Hollywood, et ça na makambo, il fallait que ça anime à remplir. Très bien. Qui sont des critères. Si yo maman ou yo commando ya zoba ya Abakouk, selon toi, compagnie à monene de compagnie wana na koti na ngo compagnie yes. Compagnie donc des compagnies à monene ndenge wana lokola Hollywood est-ce que vous assure que tiba engagé bato wana mibale Gomez na peshanga formulaire ya kité kutu ambassadeur batela biso na ba formulaire obela ka azme mitune bele bato na kati est-ce que vous assure que ba s'assurer qui na santé à peshanga te avant peut pas s'assurer bah s'informer yango mona ka Schengen azwara biso 2 semaines à vérifier biloko côté ici à vérifier banque à vérifier ba document tout au côté qui place ka ba mona magui ba pesi refi et ça ndenge moko yo kati tant peshanga kotara demande bandima ka mba mo et puis c'était depuis l'année passée bref année Gomez a lobby l'année passée tant wayaka kotara ba document ba boyaka jouer parce que il fallait qu'il va accepter à remplir ba critères ba accepter pour ba remettre carte tout va jouer parce que ba moni ba critères ba ça peut vérification na bango effectivement azo répondre ba engager ba PC carte si ko yo mama oyo oza sur des bouche à bouche oyo kendaki koloba kuna na Hollywood mbala mo bandimio soko zakata membre po ba tout non oza membre famille. Non, Ozanan, oh Nazara, fan Natala Rabango, mais qu'est-ce qui prouve que Péchang a béda Adiboma? Mais c'est méchant en tout cas. C'est méchant. N'est-ce que Abakouk ba capable de organiser mon ba boma mutu pour na sila? Oui, c'est méchant ce que font Bandeko, c'est vraiment méchant. Yo maman wana est-ce que penda ozaki na makasi ozaki capable ya ko prouver na Hollywood que Péchang a béda Adiboma? Na document
na anglais nini nanu oyo congolaise wana oza nango oyo ti obanda koexplike ke Péchanga abelaka liboma boye na boye est-ce que ozalaki na bapreuve wana donc des fois azoyeba te ke abakisi implice moko boye na vie ya Péchanga sur le plan professionnel m'a détruire théâtre à Congo. Oui, je ne pense pas bah quoi accepter que ce soit des gens à congolaise. Jamais. Nakansi le Gomez na maman Ursine bazali peut-être Yasuka. Parce que bah comprendre bah oui bah comprendre communauté na bisoté. Oui. Bah comprendre te. Bazo koka ko définir en côté donc bozo bima ba mbua bino bozo kanisa ke bozo ko so nzambe na. Si les lots batu ba continuer ko komela wanga. Quelque part ils ont l'accès muto tozui a malonga oui. Ça malonga te banga ba commenter oui poto zaki na Gomez ba commenter mais côté mususu pe ba loba en tout cas communauté oyo je ne pense plutôt pe ça bango sous chance ba tu ba côté bokangi porte ba comédien bokangi pe na porte siko na ndenga 4 Ursile na Gomez déjà si ba mes côté là qui et aloka bokoti lola donc eza lokola non ils pensent que tellement ils sont excusez, il y a des termes eux ali malamoté kolobela bandeko ke baza ba bête mais bazo mériter ko benga ngo. Oui, te ba bête. Bango bazo kanza ke soki basali bongo nde bakolinga maman si là makasi bakoyinisa ba congolais nyonso. Non. Bozo sala erreur grave, c'est une erreur grave obi non bosali à cause de jalousie. Bozo détruire et puis tu sais que même sur le plan diplomatique et cause de la peine à influence. Ah ouais. Même sur le plan diplomatique et cause de la peine à influence. Même pour la politique culturelle, il y a Congo et cause de la influence. Donc vous voulez détruire vraiment Nyonso Oyo. Car pour la jalousie, car pour la montée mamabé. Lorsque on vous appelle, vous êtes des jaloux, vous êtes à tembe. C'est quoi Oto Bengangoni? To Bengangoni. To Bengangoni. Donc, et puis vous devez savoir que Nollywood a un représentant partout. Nollywood a le cola Congo T. Et puis, tu sais même bango moko bakomo mona non c'est que to yambi pena batu minene ko to yamba ba nation belé awa mais nanu to zwa makamoto donc bo pesi mpifo. Et puis so ba kotika YouTube babeti Gomez monsieur so biba moni pena que donc bastara Congo pena nde pena zalaka do banu mi bali po ba yebi la ba lingala te nde sana même na ambassade so basengio réseaux sociaux na yo so pesi tam sous page to pesi par exemple YouTube na yo oyebi ke so babetika la YouTube sarato la ba moni ba mo mutu munene ba titre ko bima tale belé donc ndeti mikolo bosa musala punda yaya nous vous informons bosa musala punda donc bozo ko tchaka Gomez na miniature Ursile na miniature bo na titre boyeba ke bozo baksa brick moko na musala ya Gomez mais bozo kanga ba porte pas ya ba comédien mosusu parce que aujourd'hui na Nollywood bo fan na pena bo et Gomez azalande mutu donc communauté na bango pena ba telemi bazolo belaka batumi bale c'est pas facile bon moni siko motema mabe place ezo kendo komema bino contre mur tout ça à cause il y a Ursile Péchanga. C'est la présence il y a Ursile Péchanga qui dérange. La présence il y a Ursile Péchanga qui dérange. Pourquoi ça va déranger? La présence il y a Ursile Péchanga. Ça va déranger Batupo Nanine. Siko bo monique au lieu et déranger bateau bino bozo kansake et ko bébé c'est la bango mosala et pesi bango lisusu makasi et vous serez surpris. Congolais nini lelo akoke no koluka su mosala na Nollywood ba pesi po ba industrie nyonso bo kende ya Afrique awa Gomez aozaka likolo na bino Ursile Péchanga akozaka likolo na bino ata loba kebo kende end siko na end ngo boke loba na munoko nini il y a des problèmes loba boke ne end soki boke end ou bien so boke ba Mexique kuna peut-être ça va et puis Mexique ngo boke ni jour nini pe na moyen nini na nzela nini kiti ofoko luka ko bandela or Nigeria eza pembe na binoir beaucoup traversé de la kiti nini te na moni foba bandela ngo par rapport à makamno loba foba bandela ngo monde de ko donc mo lema
Or Nigeria, ils ont un pembeni. Beaucoup na Nigeria, à partir il y a Nigeria. Qui tu en as quoi si les a? Maman, nga na komi kuna te, nga na za awo. Bangangati. Sko kataliga bato bafinga nga wala ba abaku. Nda kwa sila. Kuna te maman. Sila na nda kune asa somba divin 6000. Wana c'est sa vie. Moi j'ai maman songi yope awa oyaki pona songi te fanda kaka songi no te Sarah na ligne na ngati na six. Bon, biso aussi ça émission awa. T'as dit donc na responsable ko le kasila. Te wana nga na ebité. Pardon Sarah. Côté kuna te. Namoni bato ba komi ki azanga pa bango. Non mais Sarah, osa responsable tu es chez toi au foot et la suite. Tu as ta maison, tu as tes enfants, tu as ta famille. Solo wana. Tu vois, tu fais ton travail. Tu fais ce que tu fais. Non, maman, elle est aussi responsable parce que Aza 1, dans les Abakou, des 2, Aza na SB, des 3, c'est une comédienne. 4, Azali, na bateau à Futaka, donc elle est responsable dans son coin. Ouais, parce que Futa bateau, ouais, ils ont déjà les responsabilités, mais j'allais finir pour dire, mes frères et sœurs, mais na respecta ka basio baluka mbongo tadi na lo bate menangina lo bakaka mukie webi batoka ba peshanga ta na ebisio na isa ibino ke peshanga amemi apport ya munene na kati ya théâtre eza lokola ba belle vie bazana ba apport. Oui, qui biso ebi ba comédie ba mandia ba bata sopeka ba tinde les talons ba déficit ba pc perruque ba ça les nyonso mais so tali et puis peshanga sala li gablo te boutique ouais et ça peut qui coucouté boutique il y a tout parfum chaussures donc au kokota na boutique a peshanga obimi ba tu ba bosani mokota ki donc ana nyonso donc en dehors il y a aux cinéaste Azali sous entrepreneuse. Azo lutter contre les matolo. Na boyelo kwana na vie contre la pauvreté aussi. La pauvreté na matolo, matoliste. Je me mata moi 4 mois 5 jeunes mo. O moni so za matoliste bato bosaka na vino ba bandu diriger vinao. Peshanga elle est indépendante. Bref on est ana ba vision na ebele. Aziyangwa se bazara na YouTube te boko la e. Assez bazaka. Na cotisation ba fan te parce que fan soit comme ça et la cotisation au comme umbu na comme diriger. O nyoto ba fan ka so ka ça la cotisation wana choite bakanga au clé au diriger. Faut yo do kumsa bango ka. Wana choite so ba biso lelo démarrer mutu tel au démarrer ta dit na fin du mois ba futanda kuté. Comme clochard. Ozoyoka. Donc si ko biloko wana ba capacité wana belvi a longango. Babenga ni malewa. Malewa combien de personnes babengango malewa? C'est la mauvaise foi. Te zala club atu babengango malewa baba. Les abakou babengango. Siko restaurant oyo si la salle eza wapi. Ba memela biso flat moko wa. Mama si la kenda inauguration. Na otanga kombote pour non ça la publicité na ngote faut les kana na direction commerciale. Flat mon maman si la aza star ya mboka na biso. Eza lokola nga naza na inauguration na nga na bengi saratola. Yaka toko kata riban to couper ngo ensemble. Ozu cacher no dote na poche. Les abakouk ba yembela ngo. Ya bango. Bino bo salama lewat. Bon mon a siko yo flat. Regarde comment bozo continue ko humilier maman na biso oyo. Il faut à la respecter. Maman la qui a dit beni. Comprenez, c'est pas bien donc, ça. Na bandalo ba peshanga aboyi na e. Poisson babier faut maman ni mama. Pour voyager faut maman ni mama. Aboya kufa bat basala artiste à danger maman ni mama yako kunda peshanga. C'est une femme battante. En dehors il y a la cinéaste. Elle est entrepreneuse. Azo sala makambo mona na tala tadi. Omoni bato mbongo bakabela biso mbongo balinga ba mona ozo émerger. Ouais, c'est ça. Et ça to zimbongo lobo la tita et puis ba talent nyonso Turquie.
Lelo talent Turquie. T'as dit qu'on quitte mon tout est. C'est quoi poussière les si la voyage de na mboka ni na koti na vers ça sont bi chaussures. Maman to qui na biso kuna teko. T'es toujours sous quand même toi na kata professionnalisme mais toi l'obelati. Professionnel. Oui, on est toujours là. Non, selon les Abakou, maman si la aleki ba comédien. Oui, aleka kaka Sarah. Non, aleka kaka. Non, aleka kaka Sarah. Non, Sarah. Nani maman aleka kaka lokola. Non, maman, lokola. Ba nyonso bazo ko dépendre na ye. Aza maman na biso, aleka na ye et ça là na côté. Mais est-ce que vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier pour me relater à l'objet. Est-ce que vous savez, voyage à l'Ebo, le loba, comment bien maman, aussi la jalouse, Azan est l'autre côté, patati patata, bah comment que jalouser, ne konabango aussi là, Azan jalouse, mais il y a quelqu'un qui m'a appris que voyage à l'Iboso, maman, si la Longwa, Congo, pas qu'il est Afrique du Sud, c'était maman Ursule Péchang. Oui. Sa production, à Boya, le non. Voyage à l'Iboso, Mema le quoi God, nde maman Oliva mema kaimta mema le quoi God Péchanga. God te. Oh, et ça God azaki na liste ya voyage te. Péchanga a imposé producteur ceux qui bolinga na jouer faut li passer na ngazala. Oh toza batu to sola pembe. Mais God, et bon God. Godoma yango ana Godoma. Ba nini? Akenda God ko. Et puis tant batu ba lo ba tant ngana obelela awa Péchanga za professionnel. Bobo yaki na luka video na oya za ba blog na bino wana bokanisaka wana te ni monter ok ba monter nous sommes dans un studio quelque part sur en Angola bien en Luanda tout va ici Péchanga en Angola qu'est-ce que tu dis là? C'est chez nous on travaille des petites caméras comme ça c'est non c'est pas ça c'est vraiment des matos. Ici, il y a de matos, il y a des prédateurs, commandos, et sur les matériels. Faut pas oublier. C'est pas votre truc là, faut prendre la broche, faut prendre le fil de ferro. Non, il faut chercher la lumière. Non, il faut arrêter. Là-bas, non, c'est pas ça. Si vous avez déjà vu un caméraman, on n'est pas à la guerre, mais. Bah, supporter, bah, on a. Natala Penasi là. Awa biso eza caméra oh perche tombola micro te matériel matos to na kati Angola na yé moko Ursule Péchang ya toi là ta bouche là va te tuer oh je vous avais dit hein il faut pas beaucoup parler quand vous parlez là il faut avoir des preuves voilà ce que moi je parle je vais vous ramener des vidéos tala. Si la zo sanjo la tournage n'Angola matosa monana nte tang bazolo ba ki Péchanga mutapesa bango ko apesa bango elenge osa ba film bochaki tembeti la première comédienne a matisa ba comédienne à limousine et arami balé a jaune et mora kitana na showbiz artiste ni na sasala conférence de presse na sortie officielle de film na showbiz azab. Est-ce que ebi ke Kianda ba enregistrer ba son na studio, ba fouter la mbongo na studio pour ba kotsa ba son ebi. Zo niveau, quel professionnalisme. 2 1 0 action. Kianda, c'est toi? Je t'avais promis que j'allais te répondre. C'est toi qui as tué mon frère. Dis-moi la vérité. Il faut te tchaba vidéo. Bazo enregistrer son Péchanga na Sherika ba oswana micro na neza papa Diego alati casque ba enregistrer ba on a son yaya botika ba ventir o bosa ba maboka pam ba botika quand on parle de la professionnalisme on voit Péchanga basi basala film ndengwana na sasa liam les Abakou basala ka mama tika ba biloko wana ye moko kutu mama la bango lela matos siko ngana omi tu na Péchanga à cette époque azosela de matos à qualité ndengwana dans tout le bakala ya on a baki film moko à Péchanga c'est toute une carrière assis là. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Maman. Oh, Monique la aussi. Aya. Pour ngana bi moni film ka moko ya Péchanga eza carrière mobimba sila.
soki atie tembe naye kozonga na expliquer pourquoi eza carrière asila. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobby et Koleka Lelo.